Ye moko mokonzi na bango président Bemba ezande ye Igwe akei akei Igwe akese na ke rotika papier na ye. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue dans cette émission. L'invité, c'est une émission spéciale aujourd'hui. Toza Awa, na GB, complexe GB, Sikawa, puis moi, l'amboka Jean-Pierre Bemba Gombo, à Lalaki. Alors, tu es juste tu as l'impression parce que na moi, le lopende à kokende penza na seni, pour na kokende ko s'enrôler, et puis n'est to ko kakate à kokende ko tikape, candidature na ye, mon kolomwalelo, kasi penza, to relaxa bino juste kaka malekani awa ndenge sécurité ezali na GB to zape moko mokambi ya MLC papa oko poussa rapidement mbote na yo. Mbote mama. Balandi ya Congo Millennium bazolanda o to ko d'abord kombo na yo. Kombo na nga Olivier Mokobela. Olivier tomoni lelo penza président alalaki awa na complexe GB po na yo penza esa ki yo ndenge nini. Esala nga passe parce que on est zalaki ba directif te oyo to single to MLC qui pona yamba président na biso kolalisa ça c'est un prévision là na Pumu na avenue Pumu na maison ya papa na ye mais au place babongisa ki président avec na ndako te ya kovanda parce que après avoir bamakamboleka na 2006 wana banda kuna ye bapiaki banda une babukaki bani président na place kovanda te alors to senga président vanda na ndako ya papa na ye na Pumu. Mais malheureusement, il y a un peu de pêché présent là, la présent là, la GB. Exactement passivement, effectivement passivement. Prochainement, ce qui est Kambaboué Penza et Kolukaye se répéter, conseil n'y a pas ça, n'a pas autorité en boka. Bon, conseil n'a pas ça, que ce que l'ingé m'a bé la hauteur Kolukaye au salaire m'a bé parce que ce salaire m'a bé un jour pour le foot. Et ça vraiment malade, mon président. Adana wanda kuna ya rola la awa te lokola mopaya rola la awa te lokola mo mutu moko boy mo mutu mo we azanga tina azanga nini tebiso vraiment passé tebiso passe makasi. Merci beaucoup Toti Kabino Bandeko Balandi ya Congo Millennium Bolanda Penza lolenge nini général Kasongo yepe apesi makanisi na par rapport à la police ndenge babeta ki mindoki lobby ndenge makamu manson elekanaki ndenge pe Bemba bazo landa kalandaka na ba soldats sima la police disons donc toyoka makanisi ya général Kasongo et juste après makanisi na bokozwa ba militante ya MLC na ba militant ya MLC. Et puis il y a des ambassadeurs à côté. On ne peut pas amener toute la foule là-bas, l'engouement, les gens chanter. Ce sont des mesures pour la sécurité du sénateur. Qui a dit ça? Si vous l'avez suivi lui-même, il a parlé à TV5 et à RFI. Il dit qu'il est venu pour l'aider, il n'est pas venu pour les meetings. La police, non, la police est là, c'est sa demande. Il a demandé que la police puisse les protéger. C'est un citoyen congolais. Il est un vice-président honoraire, un sénateur en plus. On est là pour sa sécurité.
qui nous a amenés ici? C'est lui qui nous a amenés ici. On lui a dit qu'il peut habiter partout sauf là-bas. Parce que c'est à côté de la résidence du commandant Zipomon. C'est pour sa sécurité. Ne croyez pas que les certains même n'a que d'amis, il a aussi des ennemis. Il y a des gens qui ont perdu les leurs. Nous sommes là pour sécuriser, pour prévoir tout ce qui peut arriver négativement à ce côté-là. C'est pour sa sécurité. Si nous sommes ici, c'est lui-même qui a demandé qu'on vienne ici. Il peut habiter partout. On lui a proposé beaucoup de places. Ici à Plaza, on lui a proposé à Oasis, on lui a proposé même Ligne pour qu'on lui donne une suite présidentielle. Il a dit net. Il est libre. Est-ce que vous étiez avec nous à l'aéroport? Est-ce que vous avez vu ce que la police a fait? La patience que la police a manifestée. La police était vraiment patiente, sereine, face aux provocations, face aux injures, à des chansons hostiles et des chansons obscènes. La police était là. On a progressé. On a quitté l'aéroport pour atteindre seulement Mikondo. On a fait combien de minutes? Plus de 45 minutes. À cette allure-là, on allait arriver en ville comment? À quelle heure? Et puis, vous parlez que la police a fait usage de la lacrymogène. Non, c'était un incident qui était en dehors du cortège. C'était un micro de l'autre côté. Alors la police a fait usage de la lacrymogène face à ces voyous qui étaient de l'autre côté. Ce n'était pas sur le cortège du sénateur Jean-Pierre Bemba. On parle de mort confirmé. Un mort. Ça m'a été rapporté qu'à 7 h du matin, hier. Hier à 7 h du matin, il y a une personne qui était au-dessus d'un camion, la mort, il est tombé, puis il y a un autre véhicule qui est passé, c'est un accident. Il n'est pas mort pour venir accueillir le sénateur Jean-Pierre Bemba, non. Sinon vous allez prendre tous les morts d'hier, qui sont à la morgue, vous allez imputer à la marche, ou bien à l'accueil du sénateur. Vous savez, la police, c'est une police républicaine. Nous sommes là pour sécuriser tout le monde. Vous savez, hier, c'était d'abord une grande journée. C'est une journée fériée. En plus, pour nous, les Congolais, c'est une journée de mort. Les gens vont aller au cimetière. Il fallait canaliser tout ça. Il fallait que la population puisse vaquer à leurs occupations. La police ne pouvait pas seulement se pencher sur la sécurité du sénateur et les autres. Tout le monde est libre à vaquer à d'autres occupations. Nous avons fait notre travail. On n'est pas des saints, mais ça va. 90% c'était bien. Et la population a coopéré, il n'y a pas de problème. Maman Nanga, moi Nanga, journaliste, moi c'est kitoko. Tomoni openza esengo makasi komona lelo ndenge mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo akome biso ya Kinshasa. Kasi lo penza tomoni abimi susu akei wapi? Aki ko déposer candidature na ye, maman. Aki ko tika candidature na ye penza kuna penza. Yango toza na esengo moko osakana te mwana nga. Toza na esengo kongo mobimba, ba ba kite Bemba ko bima te. Basutuki bazongi na bomoto. Biso tozali boye tolobi ke Bemba ko nano Morino asanzi Bemba. Ben Souda asanzi Bemba. CPI asanzi Bemba. Bakoki Bemba te. Bemba zongi. Yango wana aeko kamba mboka. Tala makambo bango basalaki. Balo bato asa doka ne lokuta. Bazo banga. Babangi moto ko kama Kongo ka Bemba. Kongo ezala maboko ya Bemba. Bota lobi ko aka siele etemi na likolo. Ezala elembo nzambe ke tala moto ko kama mboka na bino. Boko yo. Merci. Merci beaucoup. Merci maman Nanga. Merci maman. Ezala esengo ndenge maman Nanga odi koloba. Pour ndenge moni maman lobi biso toza ba militante ya première heure. Donc tant que Jean-Pierre Bemba kiti na 2002
akutinde biso biso bato oyo tosali ke MLC tema na kati ya ville de Kinshasa. Alors esengo tozalaki nango lobby soki ba misusu balingai bapike même ba crise po ba malaise mususu lingi salama ki lobby donc tolingai même tokufa mais en tout cas nzambe asali yango to lobby bakanga ibalete omoni ebale soko kangi ya toboli yawo donc Bemba za ebali moyen bakanga ebale zate batika baza bana batika ya samsa na ye na 2006 azwaki mais ba permetaki ya salate batika lokola bana Congo ba lingi ye bana Congo ba sepeli na ye to moni pasi mingi kolia makamu se koma ki pasi te pardon batika ye loko nini eko salate azozwa mais azosala te mama wana ezali kama politique politique oyo elikaki wana eza politique ya likolo biso moyen mato lobango en détail ezate mais eza politique ya likolo même mpona mbala oyo population tokolakisa ke mutu mususu azate kaka Bemba ata baza ba candidat 10 biso tolobi ekozala kaka Igwe po Igwe nde mutu akolibere biso na pasi nyonso oyo tomoi na kati ya Congo mama. Merci. Nzambe alakisaki lobi na likolo Nzambe alakisaki na likolo ke azwi tina mokili ekangami Kongole nyonso amonaki yango tolongwe na boumbu oyo esenga koti na mboka pona Bemba Jean-Pierre Bemba Gombo mwana mboka Igwe papa na biso toyambiela motema mobimba Autokoloba kande omoni baninga bazoloba wana vedi esengeleki munene munene para Jean-Pierre Bemba komi na mboka oyo ezali eloko moko bato bandimaki te bakanisaki ke kosalama te nzoka nde nzambe asaka dini manière dinote bango bakanisaki ke Bemba koya te tango balobi ya kitima bazaka na duti te bazongisi na 6 mois na prison toyebisaka bozela bino lokutana bino loko ezoyaka na sincère mais vérité koyaka na escalier pe komi lelo Bemba akomi na mabele ya bakoko na ye eloko akoloba ezali su te et surtout unité opposition loko ezali toyebi ke Bemba alobaki ke tokosala unité opposition po tobimisa candidat moko oyoki ke ye aza na ye moto aza na démocratie alobi soki ekosala ngai te ekosala oyo nyonso bakoponda tokoponda kaka tokoponda ye mais nayebi kaka baninga bayebi ke poids na Congo ezaka Bemba ye wana nde bakoponda ye. Bon, kaka ndenge mama na biso auti koloba Jean-Pierre Bemba Gombo azali Mandela ya Congo. Na Afrique du Sud eza Mandela pa na biso eza Jean-Pierre Bemba. Yango to sepeli makasi esengo etondi biso mitema banda lobby. Bomona ibino moko lobby eveneme salama ki lobby na aéroport. Donc nzambe atalisi kende biso to lobaka na kati MLC avec Dieu nous vaincrons. Likambo yo nzamba sa koti pe nzamba sala ki lobby za ki lobby acte ya likambo ngo lobby alliance salama ki le pona kotalisa ke aza mosali oya ponami. Donc attendez, nous montrons qu'il lobby ezaki lokola avènement de total dans la Bible que Jésus-Christ est l'air azaki sur la croix butu e indaki. Donc lobby n'aéroport butu e indaki. Donc tozo lobaki o eze langa. Mais neni butu e indi tant lobby atombo loboko biso tozaki lobby n'aéroport na tarmac to moni tant a cheka boy. Arc-en-ciel. Donc Jésus-Christ a pris l'acte de la journée d'hier. Donc tozala kondima ke Congo na biso était l'emi. Mbote Mbote ngoloba nalingi naloba kaka ke nyonso tu eleki lobi na ye kaka alimbisa bango basi bamoni makambo nyonso ya ye esalami alimbisa kaka vraiment nazopamba liboso nanu nzambe po kaka ndenge ye moko atia loboko bo alobi ke donc nzambe aza maître ya temps pe ya bacirconstance donc circonstance oyo eza nde mpo na ye donc oyo nyonso nzambe abongisa mpo na ye yango wana nde ezokokisa masiko nzambe asala kota makambo asukisa yango ntina suka mpo toyebi ke avec Dieu nous vaincrons. Mbote mama. Merci kombo nanga frère Emmanuel Nabina. Nazali membre ya PJMLC, Parlement de la Jeunesse. Lelo naza na isengo makasi. Du fait que mokonzi ya mboka na minute azokende kotika candidature na ye. Et kotala ndenge oyo biso tozokokende na respect ya ba procédure nyonso ndenge tozokende nango. Na pesi merci pour la population congolaise. Na oyo bayaki d'abord lobi pour na ko appuyer ye pe na akeye na ye pe ndenge azokende ko déposer candidature na ye et na koyebisa yo journaliste ndenge omonaki kaka ba manse wana
C'est ça qui prouve que confirmation ya résultat ndenge président azalaki nango lobi. C'est pour dire que population tozo sala siko formalité pour na ko concrétiser yango na ndenge akozala siko na kati na ebonga na ye. Eloko ni kasi saki ke mwana mboka Jean-Pierre Gombo alala awa na complexe GB akoma epai na ete. Vraiment madame journaliste c'est un peu grave. Pena koloba grave wana eza vraiment nazo déplorer comportement ya gouvernement ya biso na ndenge azana yango. Ndenge oyo mokonzi aye kovanda awa lelo et alala kilobi awa c'est indépendamment de la volonté na ye. Étant donné que ye ezalaki prévu qu'il y a que nous kolala na ndako na ye na résidence na ye, akomaki na niveau RTNC il était stoppé, imposé de manière unilatérale que akota kuna te. Il se pourrait que sécurité akoki kovanda moko na commune na mokonzi te. Nazoloba est-ce que commune oyo ozana azana yango mokonzi azana yango wana na mokonzi Jean-Pierre Bemba différence nini ezali et pona kozala ke président alingaka toujours makambo toujours kene nango na kimia ami kitisa kilobi humilité oyo asala kilobi ke non ata kovanda na esika bakonzi bazate na kene na vana esika oyo bataba bazali pokia matanango likolo humilité wana epananga population nga naza jeune congolais et touchaki nga makasi. Et je peux un message que je ne m'appelle pas koki kozwa pe bokonzi balobi boete na misimilier ami la kisaki ami kitisa akitisaki ayi avandi awa lelo pe ayi ko lambuka to pesi nzambe longoya place ya tako avandi za malamu te mais eloko azobunda nango alobaki total liboso total simate. Ce qui veut dire que notre président ne regarde pas derrière. Il regarde toujours en avant pour l'intérêt de la population. Merci. Tokomi na suka émission na biso l'invité à mokolo ya lelo. Merci na bae banson penza bo pesa ki biso temps ya kolanda biso et surtout merci na number 1 na Congo Millennium papa Riki di Bendi motema ya maman Jolie di Bendi. Merci encore une fois à toi Giras Mwanda triple brassard équipe technique Momba ya Congo Millennium, on est toujours de cœur avec vous et puis biso toza ensemble, il y a pas de souci donc biso vraiment toza de cœur nabino. Merci à John Chimbalanga Mouchu Afalanga évangéliste Guigui Kabouya Cité des Oliviers toujours. Merci encore une fois à Yakato Bofenda donc depuis Allemagne. Je suis de cœur avec vous, champion à ma gauche, éternel champion, Ipon sec et indiscutable. Merci aussi à Dieudonné Oscas Licarne, le patron. Merci à Serge Katembo pour Natongo. Nous avons déjà nouvelle à Kitoko, là où repose la confiance du chef. Cécile Osango Motema Serge Katembo, Eric Lussandu Motema Isabelle Katembo, Paulin Polé, les rassembleurs. Merci encore une fois à l'Edjesk, Baobi grand frère propre, le noyau et à Bandal. Merci Bobby Bandal Bomoko, la fierté à Bandal Tatiana Osango, la préférée. Nalingi Bino Mingi. Merci aussi à De Gaulle Mavinga le roi. Merci à Irène Baelo. De Gaulle Mavinga le roi, Motema la reine Agnès. Bobby Golf One Sécurité, ADG Libambou, Masolo TikTok. Et Association 94 sans frontières, équilibre toujours ensemble avec la carte qui gagne. Nicole Batafé, Yaya Moto 100% Bandal. Nalingi Bino Mingi. Soki. Nzambe Azongite, retrouvez-nous prochainement. Merci aussi à Fifi Chongo Motema ya Vital Bouchebou. Merci à Mireille Osango depuis States. Boza tellement ébélé. Baonyon Sobolingara Tatiana aussi vous aime. Encore une fois, merci. Bobo Tobondeko Eko Bakorenye Namabota Mabino Tatiana Osango câble mère de la presse congolaise. Au revoir.